naza kopambola président Kisekedi depuis akoti na pouvoir peli aka potopoto baparent toza na bana toza na basi biloko nyonso emati bafutaka bato te vraiment eza mawa mpona président Kisekedi nzambe apambole na mosala azosala na mboka oyo président Kisekedi wana nazoyebisa yo ce qui est vrai nakotanga te kombo ya société oyo nasalaka mais eza mawa 4 mois mpeye na basociété belé biloko emati tokomolia potopoto oyo eza mena 16 heures depuis ntongo tala tozoliaka potopoto donc on appelle ça donc de bouillie là donc tozolia vraiment eza mawa toza kokata fi tofila ngo ya pasi okotengela tokotengela ete mama toza 500 francs alire makambo ezokende ezokebien te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma Thomson te mama avanda na Kimbaseke na bikuku ayebi indice macroéconomique ye azolinga nde amona Thomson alire makambo ekebien te. J'interpelle l'opinion bato nyonso UDPS oyo mpo bazala mpo na le peuple d'abord bakoma mpo na baposte d'abord bayeba yango kona kati ya Tshombe ebunga Ifere Ngunza ebunga pesa ya papa Olivier Kamitato ebunga palu lelo esila oyo Kabila salaki te lobi lelo Félix azosala yango Rwanda ezokita na aéroport ya Njili. Webi combien de Rwandais bazokota na este ya mboka Congo ba Rwandais babandaki kokota ya lobi te basukaka na este te tokota baoti na capitale ambassade ya Rwanda o Mobutu akangaki lelo Tshilombo fo tokende kosenga fermeture ambassade ya Rwanda bakangi ngai bayebisi ngai kamere na ngobila bato batindi bakanga yo anero balobaki ekangama tokendaki wapi ane mais baba anere ekangami pourquoi tozosenga fermeture ya ambassade ya Rwanda bandeko kende na aéroport ya Njilo komona bakoli ya ambassade bakontrolaka yango Rwanda pays agresseur bakoli na eto bazokontrole te boyebi biloko azokotisela biso na Congo bazokotela biso minduki bazobimisa bomengo ya Congo facha zomona mwalo beza mpona zabe beto elobaka beto esalaka soka lobi maswa kosala nini fachi beto kabilama fachi be kabilama bobetela maso maboko tobetele maboko te po asa kokisi musane tobetele maboko po azomema UDPS na suka lelo batelemi balobi Kabila kokoka UDPS te tozongisa bao na histoire palu azalaki créé na 1900 nayebi histoire na 1964 na 1964 palu azalaki créé maintenant Kabila simi palu eza déplacement Kabila simbi palu abomi palu et bon il a personne qui créé en 82 moi la mouké est-ce qu'à côté le maliboso à Kabila dans le peuple congolais basunga bango baboyi biso pe totiki ba ou ta libérer un peuple te peuple se libérera ye boko to le na kambu la biso to sa nini to se libérer ta pour se libérer na pas traité ya Congo na ba ini ya Congo to tia bango li seka bango mo muke po bazo sala slogan oyo bazo comprendre te ba mi bengi Fatibe ba Fatibe oh Fatibe to Kabila maçon Fatibe to Kabila maçon beton esalamaka yango moko nani amona deja beton yango moko ekomi beton bapesaka jamais lokumu na beton bapesaka lokumu na ma nyonso bakolobaka
tosala kuma tokendelaka Kabila azotonga ndaku na Kongo biso bakongole tolobi Kongo mabele na biso tika ndaku na tokotia batole architecte na Kagame ya lobi balobi nini bata batole abengi ingénieur Sassou balobi couler béton soki okula béton bakomona ndako yango eza kaka chantier bakotika yo ocontinue Kabila zwi Félix Sima Félix afandi wana biso natiki ya kokoma libanga azwi Janina Mabunda Zelu azwi Alexis Tambwe Mwamba Kayas azwi Vital Kamara balle de fer azwi bobengaka bafile de fer ti oyo bakangaka akekozwa tungu batie ya file wana Kabila zwi babu Corneille Nanga yoka ya kobalusa abalusi bazwi Jean-Marc Kabunda Kantine bazwi Néhémie Singa balobi Jean-Marc Kabunda na Néhémie bango nde bato basalaki accord ya coalition Jean-Marc Kabunda abi bakonage est-ce que Félix akabona na bango bakeko bapepe Ilunga mai babalusi balobi photo coulé babandi ko coulé babata bwesime zokwenya na se baluki Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi mabaya na basima batie baona se po beto sa nini po beto sa nini Fatibe Kabila ma soki Fatibe to Kabila ma jamais cessé de parler sur le détournement des deniers publics. Et maintenant, l'opposition républicaine légitime relève au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est lancé dans le pillage des minéraux, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Et ces membres de famille sèment de la terreur aux exploitants miniers. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille ont pris la Gécamine en otage. Et aucune autorité de la Gécamine n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux. Menace des autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille par rapport à ces pillages de minéraux au détriment du peuple congolais. Yala mberme eponga la chair onya oketela ke mafu alobi ete de droit bolukaki ya ozolenga mpona ni yango nalobi yala mberme nde azonga aremplace Cholino makelele eyokani yala mberme mende ombala eponga la chair ona oketela ke mafu alobi ete de droit bolukaki yango siko bozolenga mpona ni yango nasengi mokonzi mboka on change pas l'équipe qui l'expérience compte zongisa la mère mende la ministre information a remplacé Cholino condamné pour la corruption ezala ozana baninga ebele ezala oza célèbre ezala ozali riche
ezala oza na baninga ya bapoto kuna mingi bayembaka wa état de droit talaka baaplike kaka état de droit ekomi waya bakomi koyimayima. Je ne suis pas un politicien comme les autres na Ebisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux Mokonzia Bandi, qu'on détourne à bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana ba osani ba olanda pe kop. Mais ce que mokonza lobi abi bon likamba kop wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo ou bien to banda no et tout ça boloko tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 0,85. Awa, na utuko yebisa yo. Zo micro na yo. Kota na ba province. Okokuta ba autorité militaire ya Rwanda. Nde bazana ba province. Awa na ba service na biso bazali na la police na l'armée. Parce que le président de la République a aussi azolo baningas. Ce que c'est bon. Nani? Président de la République Félix Tshisekedi. Koloba na président de la République nan yé muto yena bango tete. Commandant suprême. Suivez-moi. Ndewo yo conclusion na ko pesa yo. Bato ba yena bato na banani FCC. Disons-nous des choses claires. C'est l'autorité morale MCC muto yena bango. Nana koki ko tchabatu na ba province. C'est ça biloko zomona. Eh, kebana yo. Ba kuma yo ba. Nani ango muto ba se moninga te papa. Pombo ko yebonga. Il faut qu'on se dise de vérité en face. Les pasteurs. Attends. Si réellement l'autorité morale et FCC, l'État congolais, il peut nous amener les Rwandais dans ma province, dans ma service de sécurité. Dans le moment où il y a chef militaire, il y a un renseignement, mais il y a un tomboka. Avec quel but ils vont s'expliquer. Papa n'a pas dit que c'était que Ekoleka. Si le président dit que a confiné n'a pas cédé par le peuple congolais, nous allons finir n'a pas cédé. L'autre raison, j'ai dernièrement utilisé une phrase laconique, mais les gens l'ont parfois mal considéré. J'ai dit que notre sénateur à vie, s'il veut revenir à la présidence, il doit mourir et ressusciter le troisième jour. Mourir et ressusciter le même jour. S'il veut revenir. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Non seulement il doit mourir et ressusciter le troisième jour, mais il doit ressusciter avec une nouvelle identité. Il doit ressusciter, je me suis rendu compte en réfléchissant que ce n'était pas suffisant de mourir et ressusciter le troisième jour. Il doit ressusciter sous une nouvelle identité. Et là, tout simplement, l'argument est aussi simple que celui que nous vous communiquions au début, lorsque nous disions que M. Kabila ne pouvait pas avoir un troisième mandat. Et on nous a produit tout. Nous sommes habitués à tout ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans ce pays, on nous a tout produit. Même un certain chercheur Mirindi de la dernière heure, qui était devenu le chouchou de tous les médias. Et nous cherchons, j'ai bien envie de le retrouver. Il est recalé. Il ne peut pas revenir. Et la phase ultime, c'est quoi? C'est le même article que nous vous donnions. C'est l'article 220. Tout simplement, c'est l'article 220. Parce que quand il reviendra, ce sera pour le 40e mandat. Oui, supposons qu'il revienne. Ok, rien ne l'intéresse. Il reviendra pour quel mandat? Lorsque la Constitution dit que le nombre et la durée ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Et le nombre de mandats est limité à 2.
Dites-moi votre sénateur à vie, quand il va venir, c'est pour quel mandat? Ce sera le premier. Mais ce sera le troisième mandat interdit par la Constitution. C'est tout aussi simple que ça. Tous ces professeurs d'université, incapables de prendre la place du sénateur à vie. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Que tous ces diplômes ne valent rien. Pendant 18 ans, il n'y a personne, mais qui laisse notre sénateur à vie tranquille. S'ils ont besoin d'un président, moi je suis disposé à les aider. Et je peux mettre président du PPRD demain ou du FCC. Sinon pas une autre personne. Parce qu'on doit laisser tranquille notre sénateur à vie. Il ne reviendra pas. Le discours que vous entendez, c'est du n'importe quoi. C'est la distraction. Mais comme nous sommes en démocratie, que nos amis s'organisent pour préparer l'élection de 2023. Et puis vous savez pourquoi il n'aime pas notre sénateur à vie. Vous voulez que, même si par impossible il s'est présenté, ce serait sur base de quel bilan, chers amis? Pour dire quoi? Vous voulez qu'il soit battu à plate couture? Mais en réalité, vous voyez, j'aurais voulu qu'il se... Si la loi ne l'interdisait pas, je suis de ceux qui auraient souhaité qu'il revienne. Si la loi le lui permettait. Mais on n'a pas envie de faire ridiculiser notre sénateur à vie. Molière doit être sérieux dans sa vie. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il y a la rapongi. Il y a la côté. Dans la télé marana lobaka. Bayo katela Daniel Safou na noyo micro kuna bayo betele mbunda bota ngona katia ba vidéo. Il y a la kapongi. Ba climatiseur wana pe bandi ko mpe akala. Omana bang. Kozo ezaleli na yote. O sangisango na batu nyonso ezaleli mabe. Les deux fois na migoti ali boko boye qui a dit kiben. Bino boza ba jeunes ce soir on tout ça la débat. Je ne peux pas faire un débat avec un fou. Hein? Puisqu'il s'appelle ça fou. Ou ce fou. Moi, toi, pas mon politique. Moi, je menais une lutte, tu le sais. À Bundi, à Mati, à comité, à niveau à député. C'est élu, à voter pour les gars là, je vous assure. Il ne faut pas en venir me parler des gens qui ont été, comment est-ce qu'ils ont été ramassés, voter dans la clameur publique. Molière sur ça la droit des réponses, tout ça, ils sont balés. Ou tout le monde aux autres, c'est fou, ça fou, je ne sais pas quoi. Au sein on a la salle débat, na mutu moko, na ninga kangote, parce que mutu wana kolinga ke na matsaye lupemba. Tout na yeza na commission. Musala ya parlement za na kati ya commission, ils ont hémicycle té. Nazaki président, il y a commission, il y a reconstruction. Avec Bahati Lukweba, il était président là. Pourquoi on a boignan? Mais quand tu n'as pas l'intelligence, tu ne maîtrises pas la grammatologie, tu ne maîtrises pas les contours phraseologiques. On a contre la dictionnaire pour prendre des mots et incohérence dans quatre mots, pour essayer d'épater les gens, puisque tu as sorti un gros mot. Yende Molière à ça de l'autre côté. Atika Muzomba wana, aza papa mukolo. On nous met des écharpes, des Miss Monde, tu as dit que tu as dit que des écharpes, wana, tala mutune azobi ma fière. Daniel Safou azana des paires à chaussures terre. Nakole des formats wana ndo mona kalere nyoso, il faut akamata à Dongola, à chaque fois à Tambola makolo cochon. Molière azo sakala mingi. A sakani pe mingi. Mutumoko na émotion wana koka kité, il est allié comme un fou. Assoupi. Et c'est là que tu as découvert que l'émotion, il a eu un relâchement. Assoupi. Moni mambo na zoloba, soka meki ko sala droit de réponse na ko meme na parler du peuple. Masuba wana nde sala à lui te bakamata ba reconduire bango. Donc moni moto asuba ki de doit comme député. Soki na lobina sangana na muntu pona lo chocho mutu aliboso ezala Félix. Ngana ko la ngana tongo na kepa Félix a benga ngata. Ba pété à 12e rime ko lo ba ko soyer. Ndenga za ko finga Félix. Mais aujourd'hui, Félix, Bobeta des balles na Sainte-Anne. Daniel Safa Fandi Pemene Tshisekedi wa Mulumba, Mayelo yo, vision oyo, c'est Tshisekedi wa Mulumba. Tu es au sentier, c'est Masuba wana izalaki na solo ya bière. Petit wana beta ngo réglementaire. Et les soumoute. A beta ngo réglementaire. Comme preuve, la route Sekomaf à la hauteur des avenues Madimba et Gombe Matadi au quartier 6 et les avenues Jardinier et Mayala au quartier 9 dans la commune d'Ndjili en ont payé le frais des inondations après la pluie s'est abattue le mercredi 19 février sur Kinshasa. Ici, plusieurs habitations sont tombées victimes du drame comme explique la population.
so batio mosala salaka mosala na yo ti tolela mbala boni l'état tala biso likambo biso olelaka ndenge wana te chef de quartier aya kotala bakita na terrain na burkumese bakita na terrain oyo ezali mboka ne burkumese oyo ezali mboka na ye awa balabala oyo tela se oyo flamatikaka yango ebandi na ekole laïque eye ti eke na mai ya njili bakanga banzela nyonso tu oyo ya mai elekelaka bon awa mama moko aza wana mabanga oyo po oyo ekweyaka na entrée njili oyo ebomaka bato na quartier 1 na entrée njili wana po wana mabanga wana mama wana bazwa yango batala na kena se wana po balongola mabanga oyo eza na kena se wana après mabanga mosusu tatu aza na ngambu ya lupango na quartier 9 akanga tru wana oyo mai eza okende na mai ya njili. La route Secomaf revêt d'une importance économique capitale, d'autant plus qu'elle sert à l'évacuation des produits agricoles en provenance de plusieurs coins urbano-ruraux de Kinshasa ainsi que du Congo central. Et bien voilà, nous sommes dans une école à Massina, au Congo, quartier abattoir, une école de l'État. Voilà la situation après toutes les pluies diluviennes et bêta qui n'a vu la Kinshasa. Les enfants ont du mal à accéder dans leur salle de classe. Au Bozomona, où il y a vert, où il y a pelouse synthétique, c'est de l'eau. Ils doivent attendre jusqu'à ce que Maï Oignon soit bien dans mon peu Libanda. Voilà la situation d'une école de l'État à Massina, Petro Congo, quartier abattoir. Ceux qui auront suivi cette image, s'il vous plaît, venez en aide à ces enfants. Ils ont déjà oublié le programme scolaire. otumboli bamama RDC, otumboli SDT, otumboli biso nyonso bamama nyonso RDC. Tosamba na yo bongamaka abongama ofingi nano première dame po aza motu ete yango tosinye tosamba na yo atambola na matele oyo bato bazotambola soki azotambola na matele azala te na bana basi akotama na fami ya bana akima na traité azala ye kikende En fait, étant que femme, il y avait de quoi que je viens aussi soutenir. Je suis ici pas seulement pour soutenir, pour dénoncer aussi. Parce que c'est que Madame Moukindi a fait ou a osé dire c'est vraiment inconcevable. Alors, non, il n'y en a pas. Regarde bien. Papa Bandela. Celui-là, viens. Ça doit compter. Ça doit compter là devant la rouge. Maintenant, tu prends. Donc, ça va déjà. Oui. Nous avons présenté Bino, Pasteur Django. Oboyebaki Django alias Koulou Kangala. Grand criminel dans les temps. À côté de la prison, il y a des crimes. Congo Mobibo à côté de la prison, il y a des Lelo Azam Moussa il mais un grand serviteur de Dieu. Après sa témoignage, il y a beaucoup de Rolanda, beaucoup de Misanzambe, beaucoup de Nzambe. Alors il a beaucoup de Birlan, Babouda, Bawalas.
bato nyonso nga atambola ngo bakufa nga moko adiango natikala dokoma dongo nzambe alingaki tobongola mitema mpona tika na kati ya mokili po toteya sango malamu do vraimen po bato bamona monene na nzambe atravers biso dongo yango wana naloba boye kokanga motema te do vraimen tala bakriminele badiango do vraimen baaccepte jésus christ yo mpo oza na kati ya kan wana ndima yesu masiya wana tika masumu tika bona boye nzambe akosala grâce do vraimen kozela sute do vraimen tala na mwa lelo oyo bato oyo badiango do bala na basimetiere basala makambo nde na ndenge do vraimen me na mwa lelo oyo akomi ministre ya nzambe osala ya nzambe yo mpe zwa part na yo do vraimen na ndambo eske oyo ya maloba oyo zwa part no nzambe mpe akopambola yo. Amen.